Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Bonjour, bonsoir. Na mutunyo so oya kolanda recette ya mama bijou na mukola lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya bijoux d'or. Lelo mama bijoux d'or na ekola bela bino recette na ngaya mapa batia viande hachée. Na sina saela bino mapa moko awa na tia viande hachée. O na ekola kisabino ba mama mingi tozala na ba idete kaka lipa o to somba na supermarché o ba sala kana o to saela ngo pizza. Kaka yango na mama bijou eko koti sango lelo viande hachée puis na koti sango fromage na kati. Eza bandeko mingi bakoka kosala mapa wana ya pizza te. Bateka yango na magasin na olakisa bino yango kala mingi te. Nga mama bijou na sala lipa wana nga moko. Nga mama bijou sope na za na tante na somba o basi basala. Donc lelo nazo lakisa bino ndenge na sala ka viande hachée na nga na kokotisa yango na mapa oyo ya pizza. Kade na lobaka mutu nyonso tu oyo tala atam su video na nga osabona te pona ba aide na bino nde musala na biso ekotombama. Donc soki bino te nde mama bijou d'or aza place o te na zala awa pona ba abonné na nga na mutu oyo tala nga ka sa s'abonner nazo senga na yo s'abonner na Bidor TV. Donc ezwa décision na lelo place on a rouge ba komaka abonné. Fina nini wana finela nga pe cloche wana ya notification ko biloko tout. OK, siko ndenge la kisabino biloko nyonso tout oya préparation ya recette na biso ya mukolo ya lelo yango. Ndekolanga ka ande na uti kono bala bino lelo na ye ko sala recette nanga. Donc nazo sala recette moko na ko sala yango na forme nanga oyo nini na biso ya pizza. O na sombi nanga ngo na magasin. Quand penga moko na ko sala na nga yango normalement recette o nazo sala ezaki nga moko il faut na sala pâte na nga ya se o ya mapa il faut nga moko na sala mais tellement le ko na za na nga na tante et puis nini o ya pizza na somba yango bana ba lieli yango mi bale o bali ko lia te yango na limite c'est mieux na sala bango na modèle mususu yango na zui nini na nga ya pizza o ezali ba pâte na nga ya pizza. Na yesu kona la kisabino recette oyo nazo sala lelo. Recette oyo nazo sala lelo comme okoki ko sala yango yo moko sali mapa na yo o sala modèle oyo ya eloko o nga nazo sala. Nga la moni lokola temps ezate na lobi pourquoi pas lokola naza na nga na ba pâte na nga oyo ya pizza oyo na somba ki na magasin ki ebeba na olinga ebeba te tika na salela yango modèle mususu oyo nazo sala na tia yango viande hachée. Na lakisa bandeko nanga eloko nini o mama bijou azosalela bana na journée ya lelo. Ba mama mi boyebi na bino eloko o mama bijou azosala nini o ya pizza na sombi na magasin ya Lidl osalela rango pizza tokoza o ba mama mi bayebaka te kosala mapa o ya se o ya pizza yango basombaka eloko oyo nga nazala sombi naza na tante na somba oyo na sombi ba biloko ko chacha likolo na sali isali kaka pizza bana balie comme so naza na temps nga mona salela bango mapa oyo o naza ko simba nga moko na salaka yango mais lelo nde tozoloba boye nazwi mapa na nga ya pizza oyo mama bijou alobi te nazo komisa ngo na modèle mususu parce que bana balie pizza trop bakomi fatigué abite malamu na salela bango na filmer yango na lakisa bandeko na nga ndenge nini na kosala recette nanga oyo nazo sala lelo. Po eza mapa na biso ya pizza. Eza mapa na biso ya pizza yango yo. Mapa na biso ya pizza yango yo. Nazali na viande hachée nanga. O eza viande hachée. Nazali viande hachée nanga. Natia mo na sani nanga. Tellement la lamba kala nazala lisusu vraiment na rapidité à kosala ba vidéo ya cuisine te parce que makambo eleki ebele viande hachée na ngai ba découvrir là nazala besoin ya eloko mona okate la pizza wana
daché na nga natie na sani. Oyo eza matungulu na nga nakataki ye. Eza matungulu. Natie matungulu na nga na viande daché. Nazwi mozzarella na nga. Yango oyo. Yango mpe na kokatakata ye, na kotia ye na kosangisa ye na viande daché. Viande daché nange eza nango kaka chasse moko ya viande daché. Baboule na nga ya mozzarella oyo eza mibale. Tellement lokola naza na de bamapa na nga oyo ya pizza. Il faut sikoyo nayebaka biloko na nga nde nazosala yango mpona ekota na tous les deux mapa oyo. Donc il faut nazwa kaka ndambu. Awa mpe na kokata yango mike na kosala yango mélange et puis natie baépice likolo. Et puis bomona ndeni na bando kotisa na mapa oyo mpona nazwa mapa na nga nakotisa yango na four. Oyo mpe tosalela yango pizza. Eza bato mingi basalela yango salade. Donc nasali na somba boso nazosalela bana pizza. Nde na somba yango tellement nauti kosala pizza semaine oyo tikoleka. Moi na filme yango ezalaki te parce que nasala pizza awa na kati ya Bidor TV tolamba trop. Eza ba nouvelle bato baza sika. Soko osabona na Bidor TV kala mingi te. Mais kala niko kita makasi kita luka ba biloko mama bijou asala kala. Mama bijou asala ba recette ebele na tia yango na kata chaîne. Donc c'est ça. Nazala rappelé na playlist na katikati ya ba vidéo nanga. Okuta na playlist moko ya biloko akolia ezalaka. Omona recette ya pizza mama bijou asala. Donc tozo sala ka pizza moko ya modèle na biso, tozo tia pizza na biso. Bon na modèle nini nga nazosala pizza oyo nazotia yango viande daché na kati natieki matungulu bomonaki. Donc sikoyo nazotiela bino mozzarella na kati ya viande daché nanga et puis na mélanger yango natia yango ba épices et puis bokomona ndenge mama bijou akosala. Donc pour partager vidéo oyo partager tam susu ndeko moko asomba nini oyo ya pizza oyo asomba yango kaka mpona kosalela bana pizza ayebaka te ki akoki mpe kosala modèle oyo mama bijou aza kosala. Épice na nga oyo eza épice ya légume boyebi baépice oyo natia yango kaka moke. naomela mwa kafe nanga oyo ezali nalakisa bino yango bien. Eza vegeta nanga natie mwa vegeta parce que naotia mungwa te na kati awa nasopi mwa vegeta na kati. Natie vegeta na ngai natie mwa muscade nanga na kati. Natie muscade nanga nazala na patience te ya kozela tie supa maka moke oyo eza ai. Natie ai nanga après nakoya kosukisa na mwa huile d'olive mokie. Huile d'olive ya mama bijou yango oyo comme pour kotia huile ya normal natie huile d'olive mokie na kati. Siko biloko oyo nyonso tu il faut ezala mélanger, il faut na mélanger yango. Il faut na mélanger biloko nyonso tu oyo. Donc viande daché nangi outi na congélateur. Il faut ezala mélanger. Donc c'est mieux que tu na simba na maboko, na sukola maboko na kitoko. Sukola maboko na bien. Voilà les épices ekota kitoko na kati ya viande daché nanga. Et oyo nazo mélanger
biloko nyonso tu nakotisi awa nazo mélanger yango. Ma maman bomeka kosalela bana boye en tout cas bozala jamais dessus. Donc biloko eza kitoko makasi. Bamapa oyo nalobi ya osala yo moko okosala pati na yo ya boye osali yango. Après osali kaka mélange oyo mama Bijou atie awa. Comme ça okotisi na katikati ya misuni ya mapa na yo okotisi ebala na four. Donc c'est ça. Mélange ya mama Bijou yango oyo. Biso to lambaka, biso to sala presque tout. Ça dépend quand il y a taille à maman Bijou. C'est maman Bijou en attend. Maman Bijou à lambi. Donc c'est ça. Moi mungu wango ya ba épice yo kanya mo kitoko. C'est comme maman Bijou alinga likana musala osala. Tout le coup de servir dans l'arrière. Okay. Sikoyo, nalingi na banda sikoyo. Kotia biloko nanga o na mélanger oyo. Na banda kotia on na katikati ya pâte nanga ya mapa. Comme ça na kotia biloko na four. Biloko oyo koumela te en tout cas 10 à 15 minutes. Biloko ebeli. Donc c'est ça. Ensuite, ni nanga okata pizza, nalina kata ibima 4 hein. Nalina bimisango 4. Na bandi boye, pesa la 4. Mon Dieu. Boye. Puis le bosso 1. Deuxième na kati awa. Kati ya bimi 4 hein. Na bimi sango 4. Siko na zui. Munda mbulanga o na ti awa. Na ebite si bozo mona ye bien. Niyo. Na préféré na tia na ngai na coin. Yango bozo mona. Na ti na coin boye. Après ngayo nazolinga ye lokola edima lokola ma forme samosa yango nazo sala eboye malembe parce que mapa oyo aza fine aza vraiment aza mokie trop yango na préfère kosala ya moko nga moko mapa nga moko aza mokie trop so sali ka moins de faut pas etoboki donc il faut mema ye malembe yango yeyo kata ki 4 hein. Oui. Kotisi boye sali boye mapa mama Bijou kabwana yo pe yango yo moni ninga bini boye nazu suka na gumbiye awa pe na gumbiye bimi boye yeyo bomoni ndenge za jar yango yeyo na ti moko awa naza nango nazaki na 2 feuilles donc na 4 yango 4 c'est-à-dire ebima 8 yango yeyo nako yango ya lisusu nasalaka même chose que o nasalaki wana funa sala toki biloko nanga oyo ekoka na 8 mapa nde nasali 2 ifisa etikala 6 donc calcul yango eboye nabandi na coin nabandi kolinga ye malembe nazolinga ye batumi babenganga mama Bijou lamba lisusu te tande ezala te mama Bijou azala na makambo ebele donc c'est ça
mama bijou aza moto ya makambo yango yeyo. Deuxième yango yo. Troisième même chose. Troisième même chose, quatrième même chose. Après mama bijou akoti yango na four. Bandi kokondisa mwa liboko. Na boye kozala desi hein. Ezaki na nini na moko ya viande hachée. C'est ça. Yeyo. Lingi kaka boye. Comme ici na suka. Obeti boye. Osali boye. Boye to comme la deuxième et troisième, quatrième yeyo. Après cinquième, sixième, huitième. Ici non là c'est nous les non côté na four. Pour le moment toujours ça dans le quatrième. Le bloc est condi. Quatrième yeyo. Même chose kolinga au moins il a vraiment la viande na kati hein. Donc c'est ça. Oyo koki ko sala boye, o sala liba na sauce ata mo pomme de terre pembeni, ata sous frites, ba koki na bango kolia les sous na pommes pembeni, o tsheli bango ketchup, o pesi mwana moko bo bakiseli mo frites pembeni, mwana kolia na ye malamu. Boye. Donc on va continuer comme ça la vaita tie ko bima tous les 8 et puis la côté yango na four. Ndekolanga mapalanga biloko langa na uti ko sala yango yo. Na sali yango na ba pâte oyo ya pizza, ba forme oyo to somba déjà na magasin ba si basala. Comme pe yo moko ma maman na ndaku okoki pe ko sala mapa na yo moko parce que nga na sala mapa na nga oyo nga moko. Mais sauf que lelo naza na nga na tante yango na zui lelo ko oya pizza na mona kiki bande ko vendre bango na frigo ke tozo sali la yango te ngala lobi pourquoi pas mayele si la kate ole na sala nga mo lisusu mapa pourquoi pas na koya ko sala na kozwaka nini na biso ya pizza oyo na salela recette na nga nazo sala na sali recette oyo na iloko oyo ya pizza na tie viande hachée na ngai chassé moko na tie viande hachée na nga chassé moko mozzarella nazu mozzarella langa oyo deux boules langa ya déchassé langa mozzarella oyo nazu viande hachée nanga na tiaki yango na sali bomona kindenge na salaki nazu mozzarella na kati yango na tie na kati ya sani nazu matungulu nanga na kati na tie ba épices nanga mama bijou lobaka mwasa kanga na épices te mutamutaza na ba épices na o a préféraka na bomoni be épices nanga onga na kona salaki nazu mwandambo ya huile d'olive nanga mukie na tie na kati ya ba mélange nanga na mélanger yango bien. Après bomona kindeni na kotisa kindeni na lingaki na bimisi na ba forme nanga oyo na bimisi 4 boules donc le na zaki na deux formes et bimi 8 bino o bomoni. Donc siko na pelisi four nanga ezo sala sikoyo eloko siko etikali na zoka biloko nanga oyo na kotisa ngo na katikati ya four. Après 10 à 15 minutes na ozongela bino ko lakisa bino ndeli biloko nanga oyo eko bela. Donc pour bana batonda bien oyo ko yiko sala nka ja lokola musuni oyo ko sala bango pe oyo bakisila bango ka deto pesa bango basamusa osali frites pembeni bakoki na bango pe ko accompagner na yango osali pomme de terre okoki pe ko pesa bango pe donc ba liango pe ka na pomme de terre atape loso pourquoi pas atape ka ya pamba boye bakoki na bango kolia parce que ezali mapa oyo eza musuni ya mapa eza neti bazolia pizza. Donc ezaka nde mama na mama nde nyoko ki komona soko lingo tika bana balia boye donc ce bazala bango mukie bakoki kolia ata 2 3 bana batondi parce que oso mutazumi balia li bana batondi so ipo lingo sela bango frites pembeni yo kaka. Donc mayele si la raté pona kozwa mayele aboye faut kozala toujours na bidor suivi donc nazongeli bino bientôt. Langa kande na lobaki yango ebeli bomoni de mama bijou asalaki musala na ye bomoni yango yo. Donc nazwaki ba pati na biso ya pizza na kotisi yango ba viande hachée na kati na kotisi yango na four yango sikoyo biloko ebeli nazo servir bana okoki kopesa na pommes boye okoki pe kosala pomme de terre
bana pe bakoki kolia ya pamba boye sans pomme de terre parce que eza lokola kaka samosa eza pe kaka lokola pizza. Donc bozala toujours na Bidor TV bozala jamais dessus. Mama Bijou alobi biso tozala na ba solution ebele tobetaka masolo tolambaka. Donc soki ezamba la liboso kutali na video ya Mama Bijou nazo kosenga yo o s'abonner fina cloche wana notification pour na biloko tout na banda kotia ikomelaka yo na facilité nyonso. Soko zala lisolo na yo contacter Bidor TV pesanga lisolo na yo na kobeta yango. Mama Bijou alobi toza na place na biso ya kolala maison du passage na biso na Congo ozokende na yo Congo ozokende congé na kin contacter Bidor TV zwa place na yo ya kolala. Donc benganga na numéro romona ya suka numéro ya publicité benganga zwa place na yo ya maison du passage na yo. Donc ezali toza na appartement ou eza appartement ya pamba toza na appartement ezali chambre na salon na cuisine toza na appartement ou eza na 2 chambres na salon na cuisine tous les 2 chambres eza na ba toilettes na kati eza na ba douche debout bandako na biso eza na prix ya malamu. Benga Mama Bijou sala séjour na yo ya bien na Congo na Irebu A37 na Matonge toza na voiture na biso à location toza na boutique na biso eza na kati ya maison de passage na biso benga biso zwa place na yo sala réservation na yo parce que ba place na biso mingi ezozala toujours occupé. Mbote na babone na nga merci na confiance mopesanga ndenge bo s'abonner na Bidor TV. Bon, continuez à s'abonner massivement à Bidor TV, partager vidéo oyo et que de couper sa ndeko moko mayele tam so soyez bindenge ya kosala mapa o Mama Bijou salité la kisaye pona koka kosala mapa o viande hachée. Donc mapa langa et salamina donc ba forme o to somba na magasin oyo ya pizza. Forme wana kokosala ngo pizza menga la sali yango na mapa na tie viande hachée na kati. Donc, vous s'abonner massivement, partager vidéo nanga, aimer la vidéo, commentaire na yo Mama Bijou d'Oraza nango besoin, mbote na batunyo surtout bayebi Mama Bijou, mbote na ba mosi nyo sika bozali, sans oublier Louise, moi si à papa Ando ya na colonne, merci beaucoup na ba encouragement na yo, merci beaucoup na ba ma copine nanga nyonso, merci na donc Nandenge bolanda kanga merci lisusu nandenge bopesanga confiance merci nandenge bozokende na maison de passage na biso ebele na Congo. Donc mbote na mutu nyonso surtout ayebaka Bijou parce que Mama Bijou alobi olinga kanga tenga na linga kayo. Donc to linga na parce que toza biso surtout bana nzambe. Confier Mama Bijou lisolo na yo na robeta ngo kaka ndenge olingaka et puis Mama Bijou alobi asala émission ya ba amser oluka na olibala contactenga ozala besoin basa ila promotion ya iloko na yo je suis là ozala besoin basa ila publicité na zawana pona bino bo confier nga masolo na bino bo kozala jamais d'ici bye. Tokotana biso tolata voyant simba mbogartala hey ezali na ndenge na yo mwane balobi tokota lelo biso nyonso na bilare butike tokotana biso tolata voyant simba mbogartala ayezali na ndenge na yo mwane eye na kati ya Matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilettes na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain
okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene. Comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi, totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijoux d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijoux d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijoux d'Or. Mama Bijoux d'Or a besoin de micro, Mama Bijoux d'Or a besoin de ordinateur. Vous sepela na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijoux d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.